Voilà, fidèles téléspectateurs de congolocolenews.com. Comme vous le savez fort bien, nous sommes là en train de pleurer. Nous sommes en plein deuil. Tous on a Katia Passi en train de pleurer notre très cher papa, connaissance. Fan auto mingi biso ba fan en même temps ba journaliste King Kester Emene. Ah, tous on le 1er mars en plein palais du peuple. Tous on palais du peuple en esplanade Libanda escape batie corps. Il y a papa na biso King Kester Emene et ça lui vraiment passe makasi. congolocolenews.com de bobi tozara toujours à la pointe, toujours à l'actualité. Gidil Bisengwaebi, Marianne Aebi, Marianne Mafolo. Celle qui est là derrière la caméra, Marianne Mafolo Misapia Or. Pour ça, Simbi ba image qui toko wapi. Toza katina passe, peut katina sengopo, toza mon artiste qui a tiki ba œuvre belé. Ba œuvre ya tiki, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Toko sala nini biso na bino to na biso to na kin na bino boza a poto. J'espère que bozo landa tozu bien interview bolandi ba ndona so ba artiste musicien ba lobby par rapport à sa disparition et ça biso passe makasi. Toza pena ndona biso a waza artiste musicien il y a groupe, il y a Sampaio, toko benga descendant ya King Kester Emene ya. Il y a vraiment la kena elongi na yembeli. Kester Mobimba, voilà ensemble avec papa na biso aza Tourako azana Chukuma di Congo azana kati ya groupe ya Sampaio aye ensemble kolela. Oh benga le Kester benga le kwa Koko. Azana kwa Koko po ba Sampaio Koko la bino. Voilà ndeto zawana. Poussana en plein deuil. Ah, il y a papa Nabiso Kester et mené à Salibiso Passe Makasi. Papa, bonjour, peut me conduire. Oui, bonjour, maman. À vous pareil, maman, merci. Papa, tout le monde présence, nous, ah, matin à Kester et le Béloni. Bon, matin à Kester et Salibiso Passe Makasi. Biso Bamise à Sampaio. Oui, Salibiso Passe Biso Bamise à Sampaio. Donc, le col à Sampaio, Zamon à Liboso, Kester à Boti, Namarama Miziki. Oh, Bena Bimisi, Moro Penza, donc. Yango sala pena ke biso ba Chukuma di Congo neti bo mona nga bo Tourako naza donc ya kolela déjà ndi naza boyi to so bo moni nga boyi za sine pena ya bilamba de ya sina mawa donc ba nuit na biso leki na ba bandal donc e yo sala pena ke to kolanda avec Kester tia wa ninga za déjà daé que son homme repose en paix donc yango to ninga to le l'appel ngona ba journaliste ya presse. Donc, yango na sepeli comme batebele baleli na neti ba nerombo mfumo banga moyo ba Emmanuel Atibu Kazinguvu ye pazolela batebele. Merci beaucoup bana poto pe ba olela bazolela mingi neti ba papi pala les barons na biso depuis France. En tout cas mes condoléances à vous. Vous aurez toujours à la pointe, vous aurez toujours branché pour nous Hollanda Sitka Moko. Oui, en Congo, congolocolenews.com. Voilà. Papa va souvenir ni regarde. C'est là pour le moi Kester il y a bien. Oh regarde. Après c'est pas ça bana poto. Ouais. Na yembelion nzembo hoyo lari. Ezali mpelite ya. Yebisama sobo melinga. Ngai na yo kipe mingi bazali kokebisanga. Soki okoboma mabe oeza na kati ya motema na yo ebi kaka yo yebisa lari yokomisinga lokola zoba libala ezali eloko liseki te soki ozwi engagement mosusu ngai natika na nga mpo bomoi bwa moto basomba kate na yakotika mokili sebo epai likame koute bana te na yembelio nzembo oyo lari ezali mpelite ya mpona yo lakisi ezale ya mwasi ya libala aje mpesi ye mpusani na yembelio nzembo oyo lari ezali histoire ya vrai ya na ngai Nengo salinga okosala mpe basusu Pweza motindo na yo. Alors Mawatro. Merci beaucoup, merci vraiment. Message à Souka pour na bana poto ba Hollanda. Message à Souka pena bana poto ba mifume ki Belva. Ba vena biso mambo de Panama. Do ba prêtre nga na yebi ba nerombo mfuma banga moyo. Nangola maître Miki. Donc tozaba rolela. Do ba yeba tozaba rolela via kei.
mais bayeba que biso ba petit na yo totika na sima ba koko na ye bayeba ko simba biso toyebi ke aformaki biso bien aformaki ba vie na biso ba sampa yo bien ba zoe bela yango pe biso pe toza bien formé donc eloko pena totika na ngo pasika kozanga hommage à vie. Merci en tout cas, merci. Nous venons de la même province. En tant qu'artiste, je pense qu'artiste et musicien, reconnu mondialement, un grand compositeur, un grand chanteur. Maintenant, je ne peux pas faire trop de commentaires, vous le savez quand même que dans Viva la Musica, il était parmi le premier parmi le grand compositeur de la formation Viva la Musica. Maintenant, par rapport à sa disparition, va souvenir du yoga, va souvenir rébellé, maman. Il y a bien. Alors ça va nous est bien. Na Viva la Musica, ça va nous bébélé, bango, na badikando, batene bronze. Dans la salle orchestre, na Victor Eleison, na salle Banzinzi. A même orchestre, na bapoto. Et donc, l'artiste congolais, quand même, pour et là, on dit concrètement, pour ça, on a pérennisé œuvre. Il y a un grand Bazotti Kabiso, Papa Tapé Aouto, qui est l'orchestre, à notre grande surprise, a dit que ça fait vraiment trop mal. Et là, on dit pour ça, concrètement, pour pérenniser œuvre là-bas. Bon, œuvre, ils ont plus, tant aux arabes vivants, il faut déclarer. Si vous déclarez en société à auteur et compositeur et vous protégez Banzemona, la Banzi Banzemwa qui est remené à protéger et qui va naïe ba fimico, ba otika l'on bénéficie là après. Et donc artiste, on dit le par rapport à la génération anticali, là on va sur ya ba nouveau venu dans monde d'abo. Pourquoi ça va on dit des artistes que nous on a quand même travailler, ba qui va emprunter ma trace. Un dernier mot par rapport à ça. Non, ils ont deux bongama. Deux bageliwa, ils ont pour la moutonnion. So moi, ils allaient tout ça là déjà testament. Pour dans ton coup pardonner baraté, famille Goya. Amsou bangba bengana bana. Ils ont bientôt ça là déjà testament. Et puis tout déclaré à Banze mon abisso. Et ceux qui m'ont dit que ba bota pe mingi te po dans de coup fa ya rapasi na bana tant batikala ngola ku bo yeba les autres capitales on a évité si réellement la musique congolaise n'a pas été pour contrôler la manière
te au monde a une évolution salon. Merci. Maman namboka pe mobimba. Voilà, bana poto ba Holanda aussi congolocolenews.com c'est présenté na présence nous na kati matanga ozanani pe présence no et osani. Présence ngai nazali roi David antivirus Wenge. Leader aba jeune union surtout ya mboka oyo 5e génération ngam na créer yango. Na créer yango na ba travers ba idéologie ba vieux oyo. Moni vieux akufi oyo aza vieux moro apesa biso ba jeune ba posa et puis ba courage na mosala ba idéologie toloba pote to moi moya convaincre mosala na biso ya musique parce que mosala musique to landaka nde bango parce que ye naza ba leader moko ya ba idéologie penza aza leader pamba te aza leader ba idéologie ya moi so to yebo mais ya ba mawa ya mai na miso zotanga po aza vieux aza net Michael Jackson. Mon émission a congolais photo se payera na ba vieux boy mais le roi accueilli il y a souci mingi mais il y a mukana si quand on accueilli on nimno bo sala pour na promouvoir pe ko valoriser ba œuvre o ya tiki musala makaso ya tiki bino botikali étant que ba artiste bo ça concrètement ni bon le col accueilli boy accueilli parce que ba œuvre ils ont continué toujours kanisa peut-être banora Holanda ba conseil ya banzembo nae biso ba auto tikala tiki biso ne ba misala parce que ndé biso bo bosser ando biso ndengwana mais atiki accueilli il est vivant parce que tant tout le monde ba œuvre nae to mimona to ebi kaza vivant koza vivant na donc biso to tient net na album na ngezo ya mikolo yo anti embrouillement suite effet de maman na biso ke bo revivre ba bilo mususu ya emene na kati oyo koza te parce que faut tika na mémoire na ye non donc aza immortel ngaza bon kike se emene ya mutu azamani Kongolo lizolo donc mutu munene bana poto bana kini to yambiko donc moni lelo boy to leli merci beaucoup merci. Moi démonstration. Oui, bonjour, mes condoléances. Merci à vous autant, ma sœur. Oui, Papa Griff Tomonio Awa, toza en plein deuil. Na matanga papa na biso kin kestere mené à tiki biso sali vraiment passe makasi disparition na ye tiki bana kin bana poto bandono so balanda biso partir congolocolenews.com. En tout cas, et celle bango passe mine. Papa Griff n'a habité. Premièrement, notre présence, nous on a quatre matanga kin kestere, ils ont représenté ni. Ils ont représenté Mamour Makasi. Ils ont la sa famille auto zalaki nae. Kester azaki fanatique nanga azaki fanatique nae. Kester azalaki idole nanga azaki idole nae. Kester azaki grand frère nanga azaki petit frère nae. Donc toujours battant trop ya rosolola ermogo ya komelanga na palin ermonga na komelanga na palin eza mawa eza pasi moya ko kakolango ezate na yaki kana la sabolingo atake na moni atambala suka. Voilà, bande kwa congolocolenews.com, misusu bazomi tuna plusieurs questions. Balingi baye ba rôle ya question na kati ya SAP.
ezalaki ni Kester azalaki nani par rapport à SAP na biso? Kester azalaki roi, Kester azalaki grand artiste et musicien saper. Ba musicien belé ba musu bozu ba interview awa elo monté. Ba ibina bango formé te, bango baba to ba gilet. Makambo peut concerner bango te. Bazo yana ba matango pona ko luka balar. Koya ko beta ba matolo, côté ka ba cede o meyote ki osaleli Kester nzembo zo linga ba ba peso mbongo pourquoi. Voilà place bolingo zate na monde musical. Artiste msu basali banzembo bazo ya papa pesa bango. Pona ba pesa bango mbongo koya ko tekaka. Net banana. En tant que comme na bango te ba ta ba gilet, ba ibina bango peut former te. Donc ba vivre pena Kester était Kester alongo après bango baye mais tigara donc Kester comment les autres sont antériwami wana zalaki grand artiste et musicien saper oyo tokoki jamais ko nakolo bande nini ko kakolae vraiment sincère mes amis trop voilà pourquoi Papa Griff na qui na une forte délégation ba saper ya Brazana awa mais donc les amis trop Zama mingi papa Kester atiki biso obanda oyoka banze monene habite trou oyo absence ndenge ba artiste belé bazo kende bazo kufa absence na bango ezo sala nini pe na musique na biso ko voluer ndenge nini absence wana vraiment to ko combler ngona non ezo sala combler na jalousie ezo sala combler na likundu ezo sala combler na ba orgueil ezo sala combler na ba kisi ezo sala combler na ba makambe belé a robaka rabasi ya batu orgueil. Donc moi les camons bolinga bozala bino moko ndiye kaka bino ndiye bino bat bobandaka ba faire ngo mais en réalité au monde abeta ne pe Bercy te atako to beta obeta ne pe Zénith te atako to beta ba bino ça peut musicien te mais ça na mauvaise foi jalousie. Voilà pourquoi biso toza ko dénoncer yango na Papa Griff voyant savant de la SAP, docteur en philosophie de l'art d'habillement, commandant suprême de justice de la SAP, le descendant du roi Salomon, le successeur de Ngantse Servos Narcos, la voix de la SAP, porte-parole de Jésus-Christ, évangéliste de l'art d'habillement, missionnaire de la SAP. Bref, ça perd de l'État. Kester akeo yebisa bana poto nini bana kini nini ba onyo so batikali na ba artiste musicien batikalo yebisa bangoni. En tout cas, il faut basa l'effort mère, basa l'effort. Musique na bango poussana e comme atana niveau ya ba Kester au sala bien. Mais quand na bandengo ezali na mawatro et puis ba yeba pe kolata. Kolata c'est important. Tandenga na betia. Ozomona. So tel matanga mobimbo yo kroko vers ezate. Via zaki mutaba kroko vers yate. Donc ne na betia wa mon côté balinga te zandengo wana. À part nga ezabana mai to ana ba ba sa. Et certa. Bona bato poto nazana bandeko viado basé belé na yebi ke babenga nga pona liwa oyo bato lokola ba monya vraiment telemi makasi sensibilisation na ngambu neza makasi wana zo faire voir biso que ba musicien il faut musique combinée na SAP donc au niveau associé faire encore une fois de plus associé ba batikali il faut réellement que musique ça combiner na SAP il fait tambola ninga marabna zoloba un café olé ayebi yango donc moi je pense que forme fait tambola na musique fait tambola na forme ce musicien yebi na ko la tate ça ne sert à rien donc ça perd faut pelar ma famille à Kester le lobino bokola ta botelemi bona matanga ba concurrence ba jalousie ba ni famille etikali bo yebisa bango ni elo ni bo sala pe pona famille courage kaka courage d'ailleurs moi c'est à Kester azaki mannequin nanga courage donc nzamba yebi o ya bombi le bosso nzamba yemo ka yebi courage kaka voilà merci beaucoup.
Voilà, banakin, banapoto ndeka boyebi toza en plein day. Na matanga papa na biso ki Esther, to ko partager ma ensemble na ba artiste na famille na e. Toza bongo pe na papa na biso ka bossé, aye pa iwa piko ezali pour na partager ma papa ka bossé biso na présence na kati matanga ya King Esther et Mené, ils ont représenté. Non, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que Mouto a confié à icône de la musique congolaise. Aza Mouto a sala makambo ya minene. Okutungana na sali pété. Donc ça d'abord regret à trop. Kota là déjà un grand artiste le rôle à King Esther Mené à Lali. Et puis na âge ya muke. Donc ça souci pour na biso artiste na ye awa pona ko lakisa amour pongai na portaki pona portaka envers King Esther Mené. Donc à Xavier et surtout tous en même école. École Festa, il y avait Taboulay. Naza mouton na beta na général de Fao ou azali moko ya école Fiesta. Dérangeant inga. Donc on a un bon souvenir na ye. Et c'est nga gaga atana moi makasi atani na tambola ifona yaka. Vraiment, il faut y a pour partager ma on a artiste mingi bazo qui ne quand le bar les artistes ne meurent jamais pour ba œuvre on a ba ezotika là tout la ba grand artiste au bazotika ba trace au bazotika ba œuvre ne bazotika biso papa table on a habité so za hémorragie ne fungwa mi papa table qui artiste bazokufa trop. Est-ce que tant qu'artiste n'aime bozotika na ba nouveau venu na monde ango et là on dit concrètement bo ça pour pérenniser ba œuvre na bango pourtant bazo que nous on a trop mo ezotika la makasi et tant qu'artiste sokoda pe yango na bozo lité na ndeni pour na couvrir babiloko nyonso. Mais d'abord oui makambo ser na foté ya biso ba makambo foté ya biso photo tika bleu avec ma fertilité et puis ba importance. Tout est vanité. Ouais, l'importance qui danger comme mona, c'est rien. Kasi bakolondu le mina bangoti. Bango bina va King parce que même to sali bajar, ba marambo ba vieux basala. Tu as vu que biso na to sali ngote. Ah.
na tosali yango te et surtout ça nazoloba na biso ba artiste musicien il faut tozala ini obi ke veke saemba asala ba featuring na ba ya makasi kuta na papa tabulay alagisa binage no oye alanda oye ayekola approuva yango par amour ilelo yo wana kufi siko question ye monde accueilli dès son vivant est-ce qu'à préparer qui peut relève te relève les voix obi ke question la sala ba école hein qu'est-ce que ça la ba école ça artiste belé balanda et mené en quoi mambo et ça parce que c'est belé au salama lelo na plus exemple la wenge exemple la wenge ba mana style quand ça peut sentir la musique bino nyonso besoin ah oui hein ouais mutabo yango azate et ça problème mo fo Tony aura ngote photo le belango Kester atiki école surtout ya ba des émistes et là au moins Kester c'est la biso en nani bleu c'est belé ngana misa première fois na misa il y a des ça la ka onyo so dia mbaka kata na voix et bimata na voix ya mwana ndako yo problème t'es tant qu'artiste na ko sepelisa monde entier parce que ah na za devant internaute voilà na ko manze moloko la mauso na linga ngotro mauso mwana mama yeye mauso yele mauso lele ozingi mwinda ya bolingo zonga mariane lele na poko le na obeta be na ben samlo bozonga pona obeta na podium kalate ça ne dérange pas ka bosser exceptionnel lelo Kester yo na kei tozo lelae message ni opesa na bana poto na bana kin pe na famille na e na ba artiste congolais bana poto na bandi na osenga kaka bozala toujours na soutien au soutenir biso ba artiste mage ba défaut na biso mage mabe na biso bo soutenir biso tande to mokufa so to tie ba haine to tie o ndenge zalaka wana mabe po to zaka bato to même na ba divagation te total amour bolingo oto agina oto zalaka nango bana poto na lingi binoto ngaka bose ya kotumba ya robia moto apela na esa mombonda sa zampui ya moto siko mombonda on peut peler l'accent akasi nana wandi manga na mbogo yoke no na robeta ka album pezo kangezo sa succès mutandima te eza significatif tindo lo barao sans monteur sans mombonda eza na loko moko muso epelisa yo papa na lo bara sans maman na ngai pardon na salle na lo bara sans mombonda c'est parce que Kabose il était sous-estimé banani ba sous-estimé na bien tokolo ba mingi te mais ba miyebi eza TV za radio to tant quand même comme bande ko balandi to za matanga ezo sala polémique te mais quand même eza moi ba blo muso senga to landela ko ça moi bien pour mutolo bela yeyo maman nga TV za lango nini te ne tolo ba radio te mais Kabose il était sous-estimé quelque part lelo na pela nga sa mombonda nga moko nazo beta ba œuvre ozo ndima na moko yo pe na monde entier ba to ka bato ba sous-estimé ki pe bandimi ata ba ondimanga boete matana kuzu bandimanga pe ba ebi voilà merci beaucoup à 14h juste on a kindeka boyebi toza toujours en plein deuil pas si tozo partager toujours mawana bande ko na biso a toza na bande ko na biso mibale to remarquer présence na bino na matanga papa kin Kester boyebi sa non sango et comme la bino ndeni peso sala bino ni c'est présenté oui merci Gaï naza fonctionnaire à l'État. Néanmoins, on travaille à la frontière, on a vacances, j'allais passer vacances dans la place de Salara, mais néanmoins, j'ai bon que comme un pire vient à la plus fort, vient vraiment, il faut participer quoi, à day avec tout le monde. C'est pourquoi on a acquis. Voilà, papa, il s'est présenté. Je suis assistant Yawembo Folo Célestin. Je suis assistant à l'université. C'est-à-dire que comme ils ont destin, liwa ezanzela mutunyonso. Lelo ezali pour nabiso journée à réflexion. Lelo ezali pour nabiso journée à réflexion
na ndenge to rendre dernier hommage na King Kester biso atoto tikali to l'un exemple à Kester. C'est un artiste qui n'a jamais été conflictuel. Tozaba le Kinzela nyoso ya mokili na landa ki intervenir moko alobaki nyoso ya mokili kotikala tout est vanité. Baba baza omikumisa o biso boye o boye na boye pamba, donc tout est vanité. Soki ezali pona bilamba mbekesera akufite, soki ezali pona mbongo mbekesera akufite, mais eza mokano ya Nzambe. Donc message asuka message ni opesa bana poto bana kin bana poto to sangana tozala ini poto tombola mboka na biso ekende liboso na ba valeur mais na ba anti valeur te, na ba valeur o ezali rationnel. Merci beaucoup. Merci bien. Na monoza artiste munene musicien mboka na biso so moyen ezali okoko se présenter na bana Congo Lokole News ba diaspora nyonso baza komona yo. Merci Montana Kamenga sommet de sommet 3 façons opéra. Tout dans matanga vie awa donc c'est ça. Souvenir nini ozana ngopona matanga vie na biso King Kester emenea o babengi mutazamani. A souvenir de belé ada vie moko alingaki ba jeune trop ada vie a conseillanga trop. Je crois là na côté quartier latin a imtali bosalo kwa inga na Paris a benga to solo na ya pesinga ba conseil ndé na ko vivre tout. Et puis dernier voyage on doit sala kila ya kiboye to yakne vol mo na Paris na ina bloc belé à Kabelanga 23 kg na. Donc c'est pas donné à tout le monde. Donc et puis à ça vie mo to cours par donc cours ya chant panaye. Donc ça vraiment grand artiste ay bo voir na batu. Donc c'est ça. Ni makambo nano na monate libala ko batonyo so batia na esprit nenge nini toka bwana ngana ndimite wo olobani pona ba diaspora o basana poto message no pesa bango na remercier bango parce que matanga ezaki presque partout pour artiste na biso Viking on a rôle bakunde na ba artiste ndeto zala to un exemple ya Viena so King tala Viking nenge à se comporter tant de le lier, donc vraiment c'est pas donné à tout le monde. Donc tout dans la communauté qui soit nango grand artiste Mamoutou, donc c'est ça. Merci. Merci. Vous êtes dans le site Congo Lokole News.com. Les sites où bamona mingi na ba diaspora na ana Kishasa pe balanda biso. Yoza grand artiste. Se présenter baye ba yoza artiste nini. C'est Adrisha Tipoti pour beta ba disque à danser o mugilebi. Donc Adrisha Tipoti pour ye ozana yao. Souvenir ezali nga nazalaka musicien, nazalaka musicien emenea. Na beta na Victor Eleison. Après cela nde na ye kosala orchestre na ngai moko. Donc souvenir na ngai eza ya bien za wana. Na beta na emenea et puis à part ça azali vient na nga village. Donc c'est comme ça. Siko eboza ki conseil nini abande ko pesa yo. Conseil nini ezaki abande ko pesa bilo na groupe. Aza pesa nga conseil lobi petit na nga osimba ki cité au sala succès na yo na mongongo na yo. Aza pesa nga succès lobi batu moko mi balé na musique congolaise ke bana bango balanda basi na biso nga vient na yo na koma malheureux na koma na ba problème na mutema pona batu wana bazwa ba mama bana na ngai. Donc conseil vient web sanga yango wana. Okoko yembe biso mwa nzembo mo po yo za mwana ya Victoria Eleison. Na yembeli nzembo oyo la rue ezali pelite ya yebisa maso bombelinga mpona yoki pe mingi bazali koyebisanga soki okobomba mabe oyo eza na kati ya motema na yo eyebi kaka yo yebisa lari yokomisi ngai lokola zoba libala ezali eloko aliseki te soki ozwi engagement mosusu ngai natika na nga mpo bomobi moto basombaka te naye komipesa boye polikame kowute yebani te nayembeli nzembo oyo lari ezali pelite ya mpo na ngai lakisi ezaleli ya mwasi ya libala o agps epusani refrain nango ezalaka eske yo kolela o
ntango yango na maboko ya mbanda eske yo kozala nsango na nga na matoi na yo lokola mopaya ye olibabeto kolokonga tie. Merci maman. Voilà, Bandeko Balandi à Congo News.com. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Il y a reportage Nabiso, tu proposé là Kibino. Ensemble, tu partager Mao et Longo Nabino. Pas sur ce Tozoyoka. Tu bandes de Bino Pebozoyoka. On Bolandi, Bandeko Balobi, tu interviewé. Artistes, musiciens Balobi, Bandeko Bazé, Belé, artistes, musiciens chrétiens, Pebakoloba. Kaka tout au long, il y a reportage. Oh, les Andel, le Zala qui jour, oh yo, arrivé à Corps, bah, qui a déposé Corps à la palais du peuple. Il y a tellement plein de gens. Batou basé, belé, to partager ma ensemble. Nabino, Congo Lokole News. Moi, les deux représentés Guidil Bisengo. Dozana Marianne Mafolo, multi-système, multidimensionnel. Misapia Or, le professionnalisme dans les sangs. Non, il y a peut-être son abengé communi parce qu'ensemble avec elle, de découvrir, bah, image qui toque auto proposer les binos. Il y a deux, il y a papa Nabiso, King Kester, et mené à Banapoto, na Banzete Boza, vraiment ébélé, Bozo, Nabiso Boza, la pointe, et ça, bon, on a papi pala les barons, Zolandanga depuis France, Zalaka branché, j'espère que vous hésitez, Kobenga, CongoNews.com, le collé. Voilà, Starling Bé à peine à France à Zolanda, Tobo Sanyote, Moko ya ba journaliste ya CongoLocalNews.com, Starling Bé Wazawana, Aza toujours qu'on partage pe mawana biso toza la Patrick na montage, yé pas toujours on a pas ko traiter les bino, ba image kitoko bande ko balandi. J'espère que sango o yaki na mitema na bino loko akaki, voilà. Et ça biso pas si makasi awa, to sisi reportage na biso. Tokutani na bino jour et enterrement. Si va relever corps, tous allons toujours ensemble là nous pour partager mawa. Il y a papa la biso King Kester et Méné. Merci et on se retrouve très prochainement. Au revoir.